Les loto était kuna mboka République démocratique du Congo bazotala. Il y aura élection ou il y aura pas d'élection le 23 décembre 2018. Mais mingi tolingi pour un calendrier électoral qui fixé, eh bien il faut et salima. Ce que ça a mis, faut que ça n'a pas pouvoir depuis longtemps, ça fait presque 2 ans. Balingi ko organiser l'élection baloba qui opposition et commis n'a pas difficulté, commis divisé, bazaro kana sous-souté, UDPS n'a fait ce que tu vas bi bakoka élection avec ou sans machine à voter. Ne tolingaki poto le belikambango sikope to jango mata mukuse pona kotalisa makambo wana ezali koleka ndenge nini. To yoki mikoloyo ba nungu eleki mingi tout autour ya processus électoral. Ba attaqué mingi Félix Tshisekedi na UDPS na ndenge balobaki avec ou sans machine à voter bako kende na ba élection. Bato balobi bazan problème division na quatre opposition congolaise. C'était prévu ba kende na Johannesburg en Afrique du Sud, semaine oyo, kokende kosola makambo yango po baza kotala ba désigner candidat commun pour la présidentielle. Batuming balobaki voilà UDPS a kokende sous-souté, bamsoupe balobaki Vital Kamerhe a kokende te pour azao se concentrer na ba préparation ya marche bangi basala na fin ya semaine oyo. Alors lokola ye azali nabasusu contre machine l'élection ya te soki na machine to ebité kasi to koyebisa bino lelo kuna Johannesburg bato bazalaki opposition esalaki réunion nango et puis ba réaffirmer le rejet de la machine à voter ndenge ezalaki déjà affirmé avant pour basalaki pe accord na bango basignaki sorte neti ya pacte ezalaki na Bruxelles cette année il y a quelques semaines contre kaka machine à voter mais na fichier électoral où ezali il y a salité où il faut ba nettoyer ndenge boyepi to koyebisa bino parmi bato bazaki kuna na réunion yango ya Johannesburg ezalaki na Vital Kamerhe ya UNC ndenge boyebi Martin Fayulu azalaki ya SID Eve Bazaiba azaki pona MLC Adolphe Muzitu azalaki pe ba délégué ensemble pour le changement ya Moïse Katumbi bazalaki pe ba délégué ya UDPS bazalaki pe Freddy Matungulu ya Congo na biso pe azalaki siko bozo mona bato yo bazali ko mema bato na ba polémique wana na kati ya opposition pona kolka comme ma division soki baza wapi soki bazo utawapi soki bazo servir nani toyebi nyonso ezali batu o bazali tout autour pe ya ba dirigeant sous opposition baza kokosa soki ba dirigeant ba mususu po ba epsaki bango ete bako tia candidature ba koma ba président ba président maka moko ba ko bimebele te sikoyo baza koluka ba mema na boycott ya ba élection pour esa sikoyo transition ya o bazolinga sans Kabila comme ça et pesa sikoyo ouverture to réouverture na batu oyo bazalaki exclu na processus électoral pour bakoka ko intégrer to ko réintégrer processus électoral na tango wana pour ba tenter sous chance na bango ya soki bazala ba président mais na modèle wana isa quoi ko servir uniquement l'intérêt personnel ce n'est plus au service et à intérêt général parce que ce que bandio ça ningwa no ko baté que tu es la seule personne ce qui est la République démocratique du Congo lelo comme président des Congo et Bongi alors là isa très dangereux parce qu'il faut donner la chance na batu oyo bazana course présidentielle oyo
baza pe na poids parce que tokoki ko ignorer te bison surtout parti politique quoi UDPS eza na poids menene na opposition na République démocratique du Congo. Mutu nyonso oyo ya mouvance présidentielle ya Joseph Kabila ako essayer ko rivaliser yango na élection ako gagner te. Wa eza likambo yo yebani bato bazo banga machine à voler te. Voilà effectivement eza machine à voter te mais eza machine à voler. Alors bato bazo banga yango te mais bato bazalinde ko boya ba élection esalama mabe pona sima wana ba contestation inutile et surtout et même atam sous instabilité na mboka o toko vivre yango plusieurs années il y a pouvoir ezali mais l'état est absent. Alors tolinginde makambo wana esila nde yango wana bato baki soki ba désigner candidat commun oyo azali pe na base moko claire ya monene pe na poids oyo toyebi que avec ye discussion ozala te pona ba sala prétexte te ya koba ke voilà opposition eke na ndenge moko dispersé pona ba luka ko panza victoire ya motu bavoa ya motu na bamiete na bamitu ya bato mosusu ota mosuku tupe na pourcentage wana balinga yokomana yango te ndenge bamisanga kosala ndenge basalaki na 2006 bayibaki Jean-Pierre Bemba Victoire boyebi yango na 2011 bayibi Papetienne Tshisekedi Victoire biso toyebi yango ben sikoyo eza bomoni soki baboyi kosala élection ti sikoyo po bayibi te ba maele na bango esilaki eza kaka te po Kabila atikala afanda po ye pe afroda na ye pe po afanda wana mais eza maele nde esilaki ndeni ya kosala mpona batika toujours na pouvoir. Alors baye kokotisa ide ya machine à voter pour ba voler nango bavoa ya opposition. Siko UDPS ya lobby soki to lobby to boycotter l'élection toloba to participer te pour la machine. Or côté à pouvoir bazan un prétexte pour ba repousser l'élection. Ce qui va repousser en gros en commun accord to en tenant compte il y a ba plainte na ba revendication et opposition pour ba loba ki voilà si ko tozana temps beaucoup c'est pour na ba bulletin et à vote ndenge vote et ça la marque d'une façon traditionnelle na ba bulletin ba to ba kotia ba poni mutu balingi patina kati ya ba boîte ce ba il faut recommander yango impression tant nyonso wana ko recevoir ko distribuer et ko kokati pour le 23 décembre élection salama ba ko repousser tant wana ba uzana bénédiction ya ba nyonso tout pour ba continuer ko fanda wana donc transition basusu bazobe la sans Kabila et koya ndenge pour ba rejoindre bénédiction ya rofanda wana. Alors pour na routier bango contre mur acceptons, disons, on n'a pas peur parce que c'est vrai on n'a pas peur ya machine à voter ndenge na lobaki on n'a pas peur ya machine à voter avec ou sans le 23 décembre belle élection à la organiser point c'est fini. C'est qu'on attend wana total bango parce que dernièrement ça qui réunion na Kabila Bananga et consorts bison surtout toi qui compte rendu il y a réunion na bango ça qui rapport écrit baza ba difficulté pour na ko kisama comme surtout pour l'élection ça le 23 décembre. Bon, pas de difficulté au moment va causer. Ils ont eu tout le temps pour organiser les élections en décembre 2016. Bah, ça allait engoté par manque de volonté politique. C'est fait exprès, il n'y a pas d'excuse. Alors, ça fait maintenant presque 2 ans. Toujours continuer qu'au Bunda Likamboyo, on ne peut pas leur donner la chance. Il y a Kolobake, bon voilà, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Et tout le monde veut que l'élection non mais tout le monde a toujours voulu de bonnes sélections. Et ça les Kambasiko yote ba za une excuse te. Ne bomoni bat msuso bazali mal averti
koyoka déclaration de kota IDPS kolobete avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections le 23 décembre 2018. Bazub interprété en Omabe, Palobi, UDPS soutient la machine à voter. On a des interprétations. Interprétation, Moutouazaka libre interprété Makamundenga Lingi. Mais pourquoi pas Bazoa qui déjà départ tango batubakei ko déposer ba candidature na bango. Netango il fallait batubalo baké tout le monde qui est allé déposer sa candidature. Tout parti politique, plateforme union ce qui est déposé, va soutenir machine à voter parce qu'il y avait que ça, ou ils qui prévu pour naïsa sa élection. Pour nga zo côté la mutute, nazali ko panza mutute awa tolo banding wana. Pour nazana ngape membre de PST, mais nazali nde ko talisabino polele makambo ndenge sengeli ko joela yango. Parce que tozota la paire moko to ko tapina babozindo yango ya makambo susute kaka ndenge na bakili kama ba interprétation tout ça libre ko interpréter na lingi pour la koboya ba interprétation mususu ya mabe na makambo susu kitolobi mais boyebi yango ndenge na zala kasoki na monike ekomi koleka na lobaka et petan na lobaka pe ndenge zali po biso tokoli na tango to bandaka koyoka soki mokonza bandiko babi oyekoya eya oluka kama kambwe okozwa yango biso baba luki makambo nde bakozwa yango biso lobaka so tolobi na loba na silisa bon na habité sur aussi ça parce que tant dans il y a une tembele soit sur bana sur na kinkole sur na nsele bon sikoyo attention à un comboté mingi na bandako bazaba et bamso ba seki bamso ba siliki bamso ba bon mais bon ça fait partie de l'histoire mboka o peut toujours bien na ngo pe kaisa kama makongote bon sikoyo na tango yo bato ba kendeki ko déposer ba candidature na bango ba parti wana nyonso opposition o bamsu bazolinga ko bimisa bango lokwa bango nde ba santu bango nde ba ke IDPS ne mais ils ont fait sortir de l'argent pour na ba candidat na bango ba zala na ba liste ba soutenir bango ba koti ba réunion avant ba sali ba liste ya bato ba parti na bango ba plateforme na bango et ba soutenir ba candidature na bango et na tango wana ba iba kite que machine wana nde ba kabila bati yango nde ça vote ba iba ki yango te ba iba ki kasi pona nini ba boycota kite po ngai ne na zo sabino ngana zelaki na mona oyo alingaki alakisa makasi na ye alingaki koloba na batu na ye candidature to kotia te parce que ekomema biso na libungi machine wana te batoyo balingi ba salake bazwa toloba ba légitimer pouvoir na bango tant ba kende na bango na élection machine wana ebimsaka bango to kende te na tango balingi komona basali mpiaka na introduction ya ba candidature balingaki ko revoir déjà situation. Bon, mais batou batali déjà dans moment na ba juste stratégie ya que ceux qui opposition a déposé té alors bango bato en mouvance présidentielle baza toujours na bato na bango ba ko déposer ba candidature alors ba ko sa élection na bango moko et ba ko leka pe bango moko et ozala kutu catastrophe tsu koleka pour boko contester en côté boko sala nini ça fait longtemps bozolo ba que peuple a souverain atele maimoko pendant 6 makamto biso surtout to ebindenge zo le katisiko mais o ko kalobi to ebinante mais o zo le katisiko nde yango wana alors bazwa ki stratégie ya kolobake tozala présent pour n'attendre tozala présent to participer sikoyo na ba masolo tozala ba mot à dire pour na déroulement ya processus électoral na élection et salema
bato batiti bakandidature liboso batiaki nanu mpe kuna mpe kote mpe ya bato ya kabila bazalaki mpe na buzoba kaka te balobi totia nanu badepute kote ya province na parlement kuna national batia nanu liboso après ekomi sikoyo présidentielle ntango ya bando beta bato double patte bamosusu bakota te frontière kutu bapusa pembeni te bamosusu abimika boloko boya ye atie papa balobi te oza na condamnation mosusu bima nde sikoyo toye komona makambo ekomi boye sikoyo na ntango oyo kutu opposition azwi kutu deja soki nakobenga yango chance nayebi te ya basalela ye kutu nini po yango eza likambo neti ya entonnoir boyebi bamama batekaka petrole to mafuta nini oyo batiaka wana na molangi po batia sikoyo mafuta to petrole ndenge eyaka na likolo eza ebele ezokoma kuna ezokita moke eloko oyo kutu mosala seni na mouvance ya kabila basaleli opposition yango wana po ngai nalobaka na ngai baoyo bakoti te na course na bao babimisi bango baza mibali bakoki olela te bakoki mpe koloba te ke o lokola nga naza te nyonso ebeba wana nde nalobaki yango liboso nalobaki wana ozotalaka baintérêt no personnel ozotala intérêt ozotala intérêt national te alors ozomérite te mpona ozwa soutien mpe oza mokonzi na mboka wana mpo tolingi susu makambo ya ndenge wana te alors na ntango wana mutu un homme politique oyo aza mayele aza na sagesse aza responsable akotala sikoyo bon bakarte nini oyo etikali oyo tokoki kobeta oyo nano ezali avant ya kotala bakarte mosusu ya koutilize oyo eza te batalaka nano na oyo eza nano parce que faut compter na force oyo eza nango bato na biso nini ya baalliance na biso bato oyo balobi baza ya opposition oyo baza nano na course eloko nini esengeli na biso sikoyo kosala na ndenge tozali boye mpona kocontrecarre catastrophe oyo kabila na bato ne bazongi kosala bon likambo oyo ya candidat commun kutu eza yango likambo ya sika te nga babino soki tenge nalobaki yango na 2011 nalobaka yango toujours narepetaka yango soki UDPS bayokaki ngai nde Pape Tshisekedi wa Mulumba balingaki koka koyiba victoire te na nsima ntango Louis Michel ayei kolobaki vous êtes allé na ordre dispersé bato voilà mais nga nayebaki yango nalobaki yango nayebisaki UDPS à 2 reprises ntango bayaki awa na Pays-Bas na groupe ya Tshisekedi for president oyo bandosala campagne na ye première fois nalobi na bango deuxième fois kutu ye moko Félix Tshisekedi ayaki nalobi na ye mpe nalobi na bango bon boyebi likambo ezalaka bastratégie politique eza biloko moko oyo il faut koyeba bazwaka kaka te bapesaka mpe alors bazalaki nanu ntango wana te na kati ya nayebi te so nabenga yango nini ya koyeba ke mpo ozwa ebele il faut pesa moke bon bango bazomona kopesa moke wana eza kopesa nyonso babosani eloko bango balinga bazwa nde mabiso ti na ndenge tokoma boye alors erreur oyo sikoyo soki opposition arefere yango na ntango oyo mpo déjà mpe bazotarde mingi mpo badésigner candidat commun c'est comme si baza kokonte te ke baélection yango ekosalema biso mpe tolingi na biso esalama mpe mabe te soki eza kutu ya mabe mamo esalama te mais ndenge nalobaki il faut komema bakabila contre mur mpo soki tolingi transition sans ye il faut komema bango contre mur emoya na bien eza foti na bango matoyema ngbonge na bango ale ekozala su te ke bakoki kosalisa baélection te ekozala baboyi kosalisa baélection ndenge baza koboya ntango nyonso to bazali koboya alors na ntango wana tokozala su na posa na bango te mpo baorganize su nini bamekaki basali te ntango nani malumalu abimisi calendrier na ye bon malumalu abeli ake États-Unis akokufa calendrier wana ekotaka mai pourtant na calendrier na ye na 2016 na décembre baélection elingi esalama soki novembre so décembre elingi ekozala na kati ya mandat constitutionnel ya kabila na bango bon
sikoyo ba mindondo koti boye bitina bako a Saint-Sylvestre ndenge yaki kosala etelemisa makambo lelo sikoyo tokokite ko memela bango ba prétexte oyo kosala ete po ba twa makasi yango il faut ça très attention na baton so baza koya ko intoxiqué koloba boye po na kati ya makambo yo batu ya mouvance ya Kabila baza na musala munene o bazali kosala pona kolongola confiance na ba leader politique opposition et pas ya peuple. Même na niveau ya diaspora tozali ata na Europa tozali mingi bazali kosala consciemment ou inconsciemment pona profit ya Kabila na batu na ekuna ya Kinshasa. Po muto ya koloba ki ya lingi Congo koleka batu nyonso soka za congolais tokokamwa parce que bindele bango balingi Congo mingi po richesse eza kuna za makasi mais biso tolingi ne bato balingi ba congolais tolingi nde ba congolais tolingi bolamo ba congolais po toki kondima na biso soki ezaka pona exploitation ya ba minerai wana tokanga ba mine wana tokosala bilanga tokosala pêche tokotonga po eza boye pisa biso teke bamboka nyonso etelema kaka na commerce ba minerai tokokipe kosalela yango tosali ba usine ya raffinerie kuna ba usine ya transformation kuna po et créer peu d'emplois tokosalela yango na ndenge ebele mais sikoyo na ntango tozosala yango mpo na congolais azala malamu wana tolingi ba congolais mais tant que ça la Congo toujours ba Congo toujours bundela ngo poto ebi ke Congo eza na richesse po tant que to apé par na biso to za malamu mais wana to linga Congo to milingi pe biso moko be ba congolais te yango wana nalinga ki lelo na pokwa o na lobela lisu likambo yo parce que batbazo faire véhiculer makambu ya pamba ya lokuta ya koluka kutu kokotsa kabatu na conflit oyo bazali na opposition et pourtant babali ils appellent à moi si bazo sola na bango tokende gauche tozonga to bamsuba kumkoloba oyo Afrique du Sud kuna ba Congo msuba za kuna oh baya nini baye kosala 1+4 msusu awa ata basali 1+9 1+10 yo lingi basala ngona Kabila to basala ngo sans Kabila po likambo yo ezali awa ope UDPS eko comprendre que bon na batu msusu pe que likambo pe na koma wana po ezape ka munene que no belection salama po Kabila alongwa. Effectivement, pour ceux qui a tikali après décembre, sans élection, beaucoup quitté aussi la transition on a sans y boye ba ki ba koki su ko ya ko inventer les sous sous pour bango baza ba ezali laboratoire ya misère pour le peuple congolais. Alors il faut que stopper yango ko kanga yango ko démanteler yango risque pe ezali bondimi bokene ko participer ka ndenge wana ndenge IDPS alobaki bokoto na pona ka bo Kabila kaka nda kende mais botalité ba force na bino msusu bozaki nango pona pe ko préserver pouvoir et opposition pour bokoki pe ko se sacrifier bondimi machine yango wana bo sali yango ale ndakala na bango aleki siko tango wana bino bobiki bo sepeli bo funga champagne po Kabila kenaye mais eza clan na bango mtetikali boye biango ke eza pe même na ba mikemi ampoto awa eza na ba parti politique musu neti na Pays-Bas biso na ba kan pe kala biso musu eza na parti musu ya ba droite ba conservateur oyo ba dirija kamboko yo pendant presque un siècle ben na kata démocratie na bango mais ezaki pendant presque un siècle. Boyebi tango wana pe ba conservateur bazaki mingi pe ba religieux boyebi tango wana banda ko fréquenter pe na église ebele donc il y avait ba aspect belé na belé na facteur ebele ko sala ke
et justifier pourquoi bon bazo maintenant pouvoir ndengona mais et soukawape ils ont travaillé ben investir dans mboka ba tongi ba koti ba classe ba niveau ya enseignement mati ya santé ils ont quand même travaillé ils ont quand même tiba au père de coups de bateau avec ils ont travaillé contrairement à la République démocratique du Congo toki ko s'attendre na ba médiocre te basala eloko malamu laissons ezali ko faire partir bango comme ça batala bao bakokota ndenge bakosala contrairement na o bango basala ki na régime ya Mobutu baye comme quoi bango balonga Mobutu na minduki bango nde baoya siko ko sala malonga mawatro déception sur déception toujours na bango mbula boni yango esesali. Alors on peut pas continuer ya kondima pouvoir moko et umele belé na kati ya destruction. Wana eza eloko toki jamais ko accepter nde esengeli ko tala ba stratégie ya malamu eza kaka te Kabila alongwa mais ezali nde régime na ye il faut et dégager parce que eko dégager pour nanyango na République démocratique Congo ba okene ko voter majoritairement pour na mutu ya mouvance ya Kabila ezate même gizenga na parti na ye azopesa mot d'ordre pour na balanda ndakala bon ezokotaka mobulu na kati ya parti na ye ezokotaka muzitu kutu ase amonela ki yango avant bah mais yepe to yebi bon yebi bezaka makambo ka politique yango bon eza bon ezaka ndenge za wana bon ayibela ki makambo avant bon abenda ki po sikoya bando sa maso côté msuninga ko musa sikoyo mais bon toko juger penante sikoyo toko lobaka pour total ça bon mona que kuna côté ya Kabila c'est fini eza eloko bato bakoki espérer susuna te kiloko malamu ko bima na bato baza médiocre basali musala ya malonga te o bakoki kosala ke belé ba promesse ku toloba te pour so nto comparer siko ba promesse na bango na ba réalisation na bango eza mawa mingi eza perte ya temps kaka autour sala po boyebi yango ebani Congo eza kokufa ba Congolais baza kokufa ebele tango nyonso bakoki même pas ko apporter minimum ya sécurité pour le peuple. Allez, ti. Totika ko tiaka nyungu kati na biso moko. Totika ko tiaka nyungu kati na biso moko. Po eko ede biso te. Pour que aider bisoté parce que toko même ba distraction et belé tout autour il y a combat peu lutte toujours ça là pour un changement dans la République démocratique du Congo ba vétéran mususu ya politique en Congo bazali na bango mingi na étranger na diaspora ou ya nini social media ningi mabenga en anglais et comme nango de loko na bango yo bakoma osela la politique pour bakotaka des ordres boneza motema mabe loko la bango bazana pouvoir te donc il faut ba baby ça va tenir sur bazana est-ce que tango wana bozo soutenir nani bozo soutenir Kabila na clan na ye mais na comprendre kate ba omsusu aveuglement bazolanda bazokende ezande mawa mingi wana programme na biso lelo lisoto za kinango sola nango pour la République démocratique du Congo yangwana matondo ndenge bolandi biso nengo yo tokobola tambola mboka nyaso tele mape otuna bakoloba ndenge ya kombato